Menga naie na page ya sika na sport. Totika na biso bakisi. Kisi. Totika. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Yes we yo 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 nganga na biso ya monene. Yes we yo 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 nganga. Pour Jésus, le plus grand magicien c'est Jésus. Ye. Ha. Mengana. So abi 3-1. 3-1 ça 2-0. Nganga ko ba mule obeta. Et obeta parce que ça na mutu anok ça mule à 40 jours. Donc Zaga ouais bub. Ye. Ha. Ago Plus, l'agence de grandes opportunités. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs de Ago Plus Télévision. Nous sommes là pour le nouveau numéro de décryptage. Décryptage Mkolalelo. Et ça, émission spéciale, toujours yamba côté le TT. Il m'a se présenter bien dans le décryptage à Mkolalelo. Toujours il a 60 ans d'âge et puis 50 ans de carrière. Depuis qu'il a commencé la carrière footballistique et puis à Koloba histoire nous tous on a besoin bonne émission numéro est na sewana bo bengi biso bo pesi biso ba remarque na bino Ago Plus tozawana pour vos activités vos événements la retransmission de tous vos événements. Nous sommes là pour un travail de qualité avec les professionnalisme. Bonjour coach. Bonjour très cher journaliste. Téléspectateurs Ago Plus bakugi kokoye bayo bien na pesi kombo na mokoseme okoko mpesa identité no mobimba pour bayeba. Ngai c'est coach Godel Lutete Ringo, mais avant coach nazali cap Ringo. Papa na maman na ngai personnel mon père monsieur Isaïe Lutete Nzinga. Maman a en vie 87 ans. Emma Kwango Louise Mère Malou. Babotangai na botama le 6 octobre 1964. Donc comme babotangai Apollinaire Godet le tête tango ba changement mokeye na ozokoye kozwa nazaki Apollinaire Godet fois le tête mais tango babandi longola ba komo musu na koma le tête Mvumbi Godet. Voilà. Ngalebi comme moko pour la ba intime yo le bio yo ngai donc yo ngaye eza pour nga triangle de bonheur. Est-ce que coach eza le quoi nzembo yo ngaye est-ce que yo ngaye donc chacun a une inspiration. Inspiration il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Là où il y a 2 ou 3 nzamazana. Donc na yo ngaye eza na mathématique la transitivité flèche A eke na B, B eke na C, C zong na A. Donc yo so pesinga nga na koyebisa ye, akoyebisa yo ke nga na zokelo ke pa na ye. Donc misato ensali yo nga ye. Aller retour. Donc A B C zong mais to ça la réflexivité yo za yonga. Flèche A eke na B, B zong na A yonga. Donc yonga mais moyen si mais za yo nga ye. Voilà. Merci beaucoup coach Ringo Nakata décryptage à Mkolalelo. Coach Oso fêté 60 ans d'âge, 50 ans de carrière. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu, d'abord 60 ans d'âge, 50 ans de carrière de football, na moni makamu mingi. O est poussé ngana loba ezangate nzambe kati nanga atina loba. Donc na kolobela les sports sans fétiche. Oyo toroke nango ba mikolobele. Ya mwana programme ezali boy. Voilà, la ngana tono kana c'est programme au PC ce programme pour bato bazolanda biso ba comprendre, ba retenir peu ba date. Donc to bandi le 5 pour na ko banda jamais makamu sanzam. Il faut associer nzambe na makamu na. Bo associer nzambe. Ngana associer na nga déjà nzambe. Le 5 le 5 octobre 2024 tokozala na amphithéâtre ya pasteur Stéphane Longoli, église évangélique pour le salut des âmes sur Kabinda 50. Donc Tozalawana, Ozana station Kabinda, Ozokene Mutazol ngaki de bon marché à gauche bomona amphithéâtre moi qui toko bazo tongana temple mokwana okotana 15 h. Donc Tozol le sport sans fétiche, thème ezali c'est que peut faire la prière dans le sport. Donc comment vaincre avec Jésus, perdre avec Satan. La jeunesse chrétienne et le football. To bengisi ba sportif nyonso. Ya ba confondi nyonso, ya ba discipline nyonso confondi. Wana les 5. Mais les 6
eza mkolonga na botama toujours l'église wana le 6 octobre. Le 6 octobre, eza mkolonga na botama donc ça 60 ans. Donc cadeau ba pesinga na pasteur Stewart Ngoli eza premier dimanche à Bengisi José Nzita ayako beta wana. Alors José Nzita Robeta peu spécialement pour na 60 ans nanga. Donc eza mkolo journée mongo ya adoration et louange. Donc tokutana na dimanche ba o baraté samedi ba ya komona ndenge coach abinaka ndenge coach anikunaka ndenge coach abukaka loketo na nzambe. Donc voilà un peu le programme. Et puis le samedi au Ekolanda le 12 tozana aumônerie protestante ya Kambaki et pas ya pasteur Eli Sikamosi. Kuna même thème. Tozala kuna. Après le 19 tokena 37e KDC ya biso ya Kigoma. Donc Kigoma avenue Kigoma croisement Kigoma na Marais. Kuna lisusu et pas ya pasteur Auguste Salazaku oyo batikela libele na Koko Kelani le patriarche donc makamwizande kuna. Alors le 26 samedi à Souka ya mois d'octobre tokene pas ya joueur nanga tala joueur oyo ngana na kisaki ndembo nazote ya bango nzora na ye koma pasteur donc berger Isaac Chako yene tokene église na église de la résurrection bon Nouvelle Jérusalem. Donc kuna zali na Kitega croisement ya Kitega na avenue Major. Donc Kitega 160. Kuna sous même thème si matoko chité le 27 octobre. Waneza mukolo to robeta ngai mo personnellement capringo la robeta. To robeta ba ancien na biso nyonso sélection ya Kitambo, Barumbu, Gombe 26 provinces, l'équipe nyonso ebeta na tango 2 entités, ba kozala mukolo wana kaka ba capitaine ba kozala côté na sélection ba capitaine, le wala zai capitaine contre sélection mzuto osala ba ancien léopard moko. Voilà programme examen. Dimanche ba petit à le pétrolier. Au moins na boka sakabinda ba petit ba teka ba sae wana ba koya ko beta na Petro Congo 15h30 et puis to festoyer wana muke. Ce qui est en Libye, coach, c'est que manifestation, donc cérémonie, c'est aussi l'année le 27. Le 27, voilà déjà. Des clôtures. Donc le 27, c'est ça. Une teke du monde entier. Grande teke du monde entier. Donc voilà, on peut si so boy. Voilà, merci coach Rinko. Vous avez célébré 60 ans d'âge et puis 50 ans de carrière. Vous avez besoin d'un autre qui toque ma casse parce que vous avez besoin de 60 ans. Amen. Vous avez besoin d'un capitaine, vous avez besoin d'un coach. Vous allez qui entraîneur, vous allez qui capitaine. Expliquez. Donc, on a la capitaine, comment on a godé. Le 26 mai 77, école Kabinda, croisement Kabinda Plateau. École les Alaki. Oui, non, on a commis la Kinshasa. Aujourd'hui, Kabinda na Plateau. Place où moi na Mayele, à Tanga, c'est-à-dire l'ancien ministre il y a gouvernement Ilou Kamba, José Sele ya Lagouli, il y a Tanga na Kabinda wana, yem taye ko changer DGI, lelo aza lisusu na gouvernement te, mais aza moko ya Barumbu, place ba Arthur Bazali, Arthur de Monaco, place ba Batebele Bazali, école wana ne tokena osala entraînement, vieux Européen son nom entraîneur na Sayagite. Vieux Michael Azali en vie à Yagite, Ndeba Tuninga na Makakila Agarana Zama. Nanya Kopé s'entraînement, j'avais 13 ans. J'ai soulevé. Na période où on a 13 ans. Na 13 ans. J'ai soulevé mon petit doigt, na pesa baninga entraînement. Babi en tout cas, Banda Lelo. Master Oyo, Cap a commis Cap. Alors, Kombo Longwe Godé, na commis Cap Ringo. Ringo Yaki. Parce que tu as dégodé dans le quartier sur Avenue Maluku, dans le quartier Funa 1, tu as dit quand Maluku, tu as le premier vice-président José Kalalo Kalala, il y a Sénat, Baraba Nabiso Malou. Donc, tu as dégodé, la différence avec Biso, il y a gangster, il y a film western. Il y a un Ringo, il y a comme Gordon Scott, mais il y a comme Scott. Il y a un champion, il y a tennis stable à l'époque. Déjà à l'époque en Suisse, à Zongaki,
yango nakomaki au lieu za Cap Godé nakomi Cap Ringo. Donc depuis 77 nazala capitaine ya bale. Après équipe Nabiso bana kine kokufa na 91 na eko kenente et puis papa Mundabi personnel kunande place na kine sous comme équipe na stade ndé tant nazo beta déjà na bana kine na za une équipe na Liando Liando Tobiso a joué lokola bankumu wana yoza capitaine na za capitaine mais za déjà l'équipe na Liando tozo beta na ba colonel Amour Chabani yaza beta na Kanodo tozo beta na ba Boboto toza robeta na ba Dédé donc bango trois na zana kano do toza na ba Bidi Cyril a comment entraîneur toza robeta na ba Libaya bo joueur na comment entraîneur toza robeta na Kasanda tonton a comment le lieutenant de la police toza na Yeti aza capitaine na la police instructeur donc ndé na yeko ma coach wani ke tita munda be minga me mwana yo garçon za mukolo mais il faut encadrer ba petit na comme entraîneur ya Sporting Club Inter Inter kuna comme entraîneur junior mais batsenga sous na staff technique na superviseur intendance na zala sous na kati ya senior donc na superviseur bloc ebele munda ba bina toi tu es un leader obano zala yango vina mo na zala leader na za leader kaka leader pasteur Thomas yo pasteur nanga ngana landio otikela nga libele na za leader Coach Rinko, question à l'émotionnel, on a la présentation parce que tu as la détail présenté. Pourquoi le sport sans fétiche? Ah, donc, le sport sans fétiche. Mais c'est très simple. Bible Zobananga, sans moi. Il faut pouvoir rien faire. Ah, surtout qu'il y a une classe, tu as la grammaire. Remplacer les points par les mots suivants. Sans moi. Bâtir à Dieu, Satan. Sans qui? Donc c'est sans Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Avec moi, vous ferez des exploits. Est-ce qu'on peut faire des exploits avec Satan? Non. Donc avec moi, Nzambe, vous ferez des exploits. Vous écraserez vos ennemis. Vous vaincrez. Sans moi, et le côté. Alors, tout est les ressources. C'est le parallélisme. Contraire à mon. S'il y a Dieu, il y a diable. S'il y a Jésus, il y a Satan. S'il y a prière, il y a fétiche. Donc, le fétiche, malao mala, et kaka ténèbres. La lumière, ténèbres, rayonner le lumière. En ce qui concerne les fétiches, tant que Dieu n'existe pas, Botuna Jean-Paul Sartre na suka lobaini, Botuna Socrate lobaini, l'ironie socratique, Botuna Bango. Donc Dieu existe bel et bien. Il faut qu'on pratique le sport avec Dieu. Comme Kaka Basale, comme Taribouès, comme Lucio, comme Jidoka Namiso Munene. Pasteur Mukuna Antoine Wankena, comme pasteur Stewart Longoli, ancien karatéka, comme pasteur Sonny Kafuta, karatéka, oui, d'ailleurs Samuel Tennisman, vous passerez un galassi avant s'entraîner na Dragon, vous trouverez des coaching au monnaie sportif. Donc, Toza et Bele Poto Tomola. La parole de Dieu dans les sports. Coach Rico, pourquoi tout ce temps-là, le sport est qui fétiche, football, discipline, mais les loyaux bimika boye, sport sans fétiche. Mais la Bible me dit dans Ecclésiaste 3, 1 à 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour régner, il y a un temps pour naquis, mais ça n'attend si le coach Ringo a une nouvelle vision. Nous voulons écrire une page nouvelle dans le monde, celle de pratiquer le sport sans pour autant pratiquer dans le noir, sans pour autant utiliser les pratiques fétichistes ou bien occultistes. Donc il y a 20 ans, maintenant c'est le temps de Dieu. Dieu voulait apparaître dans Coach Ringo. Je suis comme Noé, je suis comme Jonas. Donc, au centre de Ninive, Ninive dans les alliés football, place au noir les alliés, Baliba sans apprendre à pratiquer sport sans fétiche.
Voilà. Qui est derrière toi? Parce que tu as on a ma casse qui est na sport photo long la kisi. Tu as qui équipe qui a Renaissance. Ouais. Et ça qui na président de l'équipe pasteur. C'est qui qu'on appelle qui c'est là qui? Bon, na yebité. Parce que surtout qui équipe au tangi comme moi na match moi katanaka. Et katana pour joueur na bango ngaka azlongo ils étaient à Tchekis. Ah bon. C'est-à-dire na yebité équipe bango ngez andeni. Mais nga na yebité une équipe vision de non une équipe chrétienne to l'accès à mutata ba fingio. L'humilité possède la gloire. Mais c'est lui qui est derrière moi, ce sont les pasteurs. Entre autres. Voilà, c'est la question que j'ai. Voilà, ceux qui sont derrière moi. Ceux qui sont derrière moi. Et ça d'abord, mon tour, il y a une vision. Dans la vision, on n'a pas pasteur Oscar Kiziamina, Jean-Oscar Kiziamina. Abinazana mon peut sauter, vision on a bien ôté, mais je vais prier pour que Dieu vous donne la provision. S'il y a la vision, il y a aussi la provision. Il avait prié pour moi, c'était en 2022. Après une semaine, c'est le pasteur, le grand évangéliste Stewart Longoli. Référence, en tout cas, il y a une vision. Alors, je serai derrière toi. Alors, je vais vous accompagner. Donc, accompagner et boti batu ebele ba pasteur o bazala nanga ba pasteur on a travaillé na bango ba pasteur ba prier pour nanga exemple pasteur Mbiti Masamba Bernard to prier na ye to za ba pasteur yende to prier na bango to za ba pasteur papi vuvu ba ebi ba vision on a za na joueur nanga Israël Nkao c'est un pasteur to za na ye na za ba pasteur muso za na Afrique du Sud pasteur Mbimba to za pasteur muso za na Afrique du Sud pasteur Taye et Florent, bango nyonso wana na prière na bango pour la vision oyo et soit enkakemate. Donc soko yé okuta na makila, soko yé okuta na vraiment na oyo sans ezali wana na zana oza bouclier. Oya bate la ranga animba kate ala la kate. Kochelinko, expliquez sur banane ko baso senga pensa ba ide yo na katia manifestations organisées et puis ni ne so senga comme aide. Aide des abos. Ngamoko na okokate. Ngamoko na okokate. De gauche à droite. D'abord, na la fierté, il y a ville ya Kinshasa. Na fierté ya ville ya Kinshasa, et ça dans le numéro 1, il y a ville. Et ça ben dans le numéro 1, premier sportif, il y a RDC. Tout ça na premier sportif, il y a ville. Trinity na tangi bino boyebi commenter mais ngana yebi pourquoi na ba Trinity Trinity ezala ko yo ozana komo mo boye na bomwa no so muta bengi yo imala mo ne komo ne ko zana na bomwa so muta bengi muto yebinga wa kombo zalaka na so ba Trinity ndena nyona yo yoka na bile numéro 1 à ville Trinity Tritini aza Tritini mais na zo bengi Trinity. Croisement Luvungi Plateau. Croisement Luvungi Kindu Plateau. C'est celui-là qu'on appelle Daniel Bumba. Le gouverneur Daniel Bumba. Yemoko. Daniel Bumba. Excellence. Yangoana. T'as la caméra, PC message à Solana. Yangoana. Ngana sana nente. Tulungwana bente wana illégalement. Donc, si on me fait dans grand hôtel, ça me fera énormément plaisir. Moi, je vais lipa. Mais il est accompagné na vice-ministre, non, vice-gouverneur, papa social, Edi Ieli Molangi. Ngiringoto ya yote. Après, je vais vous dire que je vais vous dire que je provincial naïe, ministre provincial na jeunesse, Israël Kabenda, Israël Kabenda, Peshamakuta, Peshabidia. Biloko na fête des
mbongo osoma polo esate bongo ronde bimwala bino nde kolobo marché bino nde bozana William Bout kasi terrain yango emonani te so pe bato akoyokela nte te mpona mosika me toza na espace oyo opesa biso na rond point wana yo kaka te me tozali mpe na oyo akoyi mpe osala makambo oyo mpe akozwa bacharge mosusu boba miso mais à part ye toza mpe na bato mosusu bakozwa makambo wana kana barumu wana José Sele ya Nakuli aza moko ya notable un villageois de Barumbu mais pembeni na ye aza na mwasi na ye aza na fondation Elikia ya maman Rose Kamalandu sans oublier premier vice-président ya Sénat José Kalala Wakala aza na fondation Jokal na côté na Barumbu tazo présider ça pasteur Ntango un pasteur vivant avec handicap ayebi masolo parce que Ntango na zobeta bale pasteur Paulin Ntango aza grand sportif entre autres na maman Salso pasteur Godé Mungengo tobete na bango to na bomwana donc voilà tozana na changu pe tozana bato Antoine Tabala aza na fondation na FAN fondation Antoine Tabala tozana fondation dynamique RKK tozana un bembiste qui se respecte René Bonga à côté na tozana Issa Saïdi tozana Julien Kimasi tozana États-Unis tozape na mbanda ngai Matondo Jérémy Matondo mobile Annette Lupini toza na Trésor Koussevi mobile Olga Lupini toza na Nelly Lupini toza na Zizina Lupini les numéros de ma chaussée ma femme mon épouse toza pe na Kochirinko Magalinkao awa pe na Kishasa pe na étranger pe so benga bato ba soutenir yo na kati ya vision wana oui to penses que binone so bozolanda décryptage au na kati ya agroplis to éviter banan batikali bakasuka parce que to continuer monsieur to comme na suka to so pour ça Olivier Lilalanga tozana Gabin Kalamba il est stratège tozana Papa Tumba tozana tozana na Magalinkao tozana batu bazalia wana ebisio passer Papi Mpoy Pati Mpoy liste ça moulay pesa donc tozana Gole Nzombo tozana Stella tozana Eric Mange tozana Godelo Nkita tozana Claude Massa tozana Stella o ala sanga leno so bazala tozana Serge Musekeli o abetsaka lor mbongo aux États-Unis tozana na Mausolée aux États-Unis ya betaka bale nani tozana Gabi qui à les États-Unis tozana Wadol Mutasa na Allemagne tozana Melo Lavi na Allemagne tozana Dani Milandu na Allemagne soto yé na Paris tozana pasteur Omer Mayala Bopili Papi tozana Redi Elma tozana bato ebele mais sans oublier ba vie na ya quartier ya quartier Manguso tozana El Chico tozana Doudoué sans oublier Vichide vision de Tshisekedi et de développement Vichide to moni Amis to moni Tabu to moni CP azawana mais na bosanité na quartier na place na point na Petro Congo voilà comme ça qu'on a to qui ne kona bango nini za kuna kati ya quartier donc au match to robeta la Petro Congo tozana batu oyo ba simbi masolo wana tozana maître Gabin Kabengele Kala tozana papa Odoka Basele papa ya batu mais comme il est malade bisone to okene otala ye nzamba ko pambola papa Odon okoyoka malamu ngana matali yote na kotala yonde après événement oyo tozana ingénieur Yves tozana officier na biso JP Ozame tozana officier mususu Olivier Lisika tozana CD Rife Miyaya DGRK totala ni na yebo yeuta bi masolo azo zo masolo wana tozana onga na benga ga titi levalo na benga ga titi Katumba yebe su DGRK tozana papa Mvumbi bato DGRK ba mwana tozana papa Valérie Sumpi papa na biso ya mokolo na venir mission tozana papa JP le géant
Tout ça, papa Jean-Marie, les géants là. Tout ça, Joël Mbese. Ingénieur Steve. Tout ça, patron ya BBC original, il est pas ingénieur. Donc, ma solo est au côté, moi, je suis à Bukala. Je suis à venir émission. Fête, il y a mon amounene, tout ça, René Bonganga, Bakota Makambuana. Donc, tout ça, Makambu est belé. Ah, na bosani bateau, ba blessa kangai. On a liaka. On a tout ça, mutualité, amour du prochain. Président Ouéa Kamouchi. Secrétaire Tino Salazakou, trésorier Marie Boufenda, trésorier Tozana Serge, Kokongaba, Tozana disciplinaire Modero Mabo, sans oublier les conseillers qui Tambala John, Babandero Le Mata, mon colonel Amouri Chabani, Bandero Le Mata dans la police Kuna, Casco, Bandero Le Mata. Na bosani batu mususu boleki tellement ebele baleki ebele bino nyonso bolandi bakokona bino coach Ringo ozopesa numéro po moto aza na posa contacter yo bakobenga yo bosonanda Ago Plus télévision tozaba na pona bino opesi numéro rapidement pour que tosilisa émission et ça décryptage spécial tozo sala tozo lebela 60 ans d'âge il y a coach Ringo et puis na 50 ans de carrière en tant que footballeur on se passe numéro mais pour la pesango il faut n'aimer l'entendre moquer nani azalo kolayo nanya kosunga lokolayo misweto mwa milikolo Tokotato la monene na yo nzambe kombo na yo nzambe Coach Ringo asoyeba kitongo na seko yoko mama plus de 143 9 94 96 40 45 plus de 143 9 94 96 40 45 wana WhatsApp mais misolo Orange Money wana aye si kwa bimi et là on a c'est la kinder Orange Money donc plus 243 89 41 07 598 plus 243 89 41 07 598 taille nanga sol ngoti de lamba 2XL pointure 45 Oyo Doua honoré la prince Tatikaki yope lukosa elembo na nzoto lati sanga soki a sifflete match ekosila te o alors le nalingi na mona bulo yo nalingi na mona coach Ringo tout ça présent na suka mot de la fin il va se concentrer encore pour un événement c'est un grand événement. En tout cas, pour soutenir, pour benga numéro APC, nous attendons comme on a attendu à l'étranger, pour benga numéro pour soutenir, aux OPC le basuka pour tout kabwana. En tout cas, pour le lolo, le bezali kaka, Nzambe a pambola bino, a touché mon thème au côté de Kamunanga. Au moins une première et bandi, tout le monde peut fêter battu. Tout ça la carte pour na bamatang. Et ça, nous savons que Obin n'a pas payé $100,000. Mais na ye na page ya Sikana Sport. Totika na biso bakisi. Kisi. Totika kisi. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Yes we yo 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 nganga na biso ya monene. Yes we yo 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 nganga. Pour Jésus, le plus grand magicien c'est Jésus. Taraga alobaka science plus que la science exacte. Nzamba zo na Zacharie. Yo Zacharie. Okokoma baba lokolo zo ndimate ke Elisabeth akobota. Okoloba te kino mokolo Elisabeth akobota pe yo moko na kolobana opesa mwana wana kombo Jean-Baptiste. Mengana. So abi 3-1. 3-1 za 2-0. Ngana ko ba mule obeta. Ekobeta te parce que ça na mutu anokisa mula ya 40 jours. Donc Zacharie ouais beb. Na ile ba ya pamba. Kidini. Merci beaucoup, coach Ringo. C'est là qui décryptage spécial de 60 ans d'âge et 50 ans de carrière de Kodé Loutete Yo Nga Ye. Ha.
Merci beaucoup, Toutani, dans le numéro de décryptage.